Yé comme on a Mukusamboa. Mukusamboa. Papa les mipiaka, papa les mipiaka, papa les mipiaka. La vie fait 4 minutes, il est sous. Dans un concert, moi, il faut mettre dans ma table. Na bomba, je crois. Na keneki bomba, toke to beti concert ici, na retour, na zali bien te. Na zaki na frère na ngata motuka. Na zoya na zaya kolala boye. Na comprendre te lo mo elinga na kati esprit. Na sutuki mbala moko. Oh, tote na mamuka. Bala mo na ebisi na bana kile pembe. Kangali kambu kangali loko. Persona sente le mo beta ke fa beta ka ta gonda ko kumbeka dondo gonda ka ko. Vous comprenez? Na zone qui na bi idée ko kimate. To côté studio 4 minutes au vidéo plan. Na pe si vidéo plan. Na ndinga mabeti. Na bi ke ba question za ba réponse za yanga. Na tuni. Est-ce que ce monde est dans la transe? Et ça objectif est atteint. Na tuni kaka. Justement, je peux répondre, il n'y a pas de problème. Okay. Non, mon amoté. Okay. La force qui écrase, Brigade Sarbati. Alors pour annoncer déjà son arrivée dans nos murs, nous allons vous laisser découvrir ces shows avec les artistes qui sont déjà en place pour vous produire ce qu'ils vont faire aujourd'hui. On vous laisse découvrir d'abord ceci avant que Hercule ne puisse faire son entrée. Suivez ça. On va se mettre Sarbati. Hercule, la force qui écrase. Ouais, nous sommes très heureux en allant l'émission. Merci beaucoup. Même ça fait au moins quelques temps. Même 4-5 mois. Hein. Oui, parce que nous avons parmi bateau, on a un mabete. Ceux qui les quand même moi fouilleux et zobotama. Nous avons parmi bateau, bah la cantine à maï pour nous boire car nous étions au télé. Merci. Okay. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'ai reçu pour vous Brigade Hercule, la force qui écrase. Et Bendamot. Danger. Bazobanga. Bazobanga et Bendamot. Charlie Press Babanga. Est-ce que nous avons des collègues qui sont dans ce monde? Et nous avons des missions qui sont dans la vérité. Parce que vous sentir que l'aspect à moto, c'est la première fois que vous êtes journaliste. Si vous êtes le boutonnier, mais il y a Kassav, 2 années.
Yasarba Bazako Bengayo Charlie Prince Bazako Talayo Sia On a papi Matalatala CP ma casse non Marouin. Il a toujours l'amour quand il fait son travail. Il met du sérieux et il donne la valeur à son art. Un grand merci à Sarba. Maman sur les ébélés. Oui, normalement. Moi qui passe en ébélé, n'a pas live personnellement dans la ligne de la radio, on a regretté. On a regretté. Donc il passe. Les fêtes, je sais pas ce qui va tout besoin être solo. Au résilier contrat, la producteur n'a eu. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, les Camerounais ont résilié contre ça, sauté ça solo. Oui, ça solo. Bateau Baebi Kengai Nazala qui produit à Sec Production pour l'instant. Je fais plus partie de la maison Sec Production. Nazo évolué. Ngai moko na artiste na ngai ndenge na bandaki na bango. Sérieux logo ebimaki nazalaki ngambo. Naye na bité fona bunda na tala makambo ndenge ni kozala na tala ce peuple congolais ba osepia nanga. Batu ba benga ba lobi ba maman simba micro mutu ndimaki. Na bité lokola ba bibo il faut na les enfants d'abord. Les enfants d'abord na yé na tali les zézé. Pesa cri na obeta ki on na 3001. Un frère de solo. Notre effectivement, on a bêta qui on a mon qui effectivement ba te belé ba bangaki. Na yé na tali na lobité. Ngai moko bat baleli ke non yo moko falo bo ko sala bo na lobité. Boza la calme, nazo pesa bino go. Nathalie Messente na pesa ki affaire rando ale toke. Papa pekisa banana yo, pekisa yo bana. Ya bana, pekisa yo bana. Ai na pekisa bana yo kakate, affaire ni ya se baka sapera. Neto Charlie Prince, Magambo Simba, na Koti Studio, na Sisi Bilora Mike, na joué album, tout na Sisi na Maboko. Na mi vandi na lobby, est-ce que album il faut na bimsonga moko? Na lobby te. Nzambe asali misapia Maboko za na 5 doigts. Le boko za na 5 doigts. Peu sous le longue 5 doigts na nyusto za na place. Nga na artiste musicien. Na koki jamais ko sala na jouer rôle état que manager. N'a pas joué jamais rôle, jamais l'état qui est producteur, n'a pas joué jamais rôle, état qui est chroniqueur le rôle. C'est-à-dire qu'il faut na luka moko c'est mieux on a sangisi on est plus force normal. Na gendeki na moni honorable Serge Kaimbe que je salue à passer mon vieux, na robo ça n'a jamais na vie nanga, na solo na vie ndenge nini. Un album nanga na sisia. Et au dérange, ndé on a ou de faire bimsa ni ça. Album aussi ça. Na sili ça coûte parce que si là qui déjà, si affaire rendre les albums c'est si là qui. Mais l'album c'est si là. Tu nous apprends des choses. Oui, l'album c'est si là. Mais Nabinga n'a pas professionnel. C'est que professionnel est belé ming. Un bon professionnel, un bon musicien professionnel, il faut bah s'écrire nous aura toujours gardé. Au gros bim sera rencontré maintenant sur les barons. Bah tu vois les barons quand on ok c'est ça. Normalement ça la bon. Parce que les lopes n'a pas les canapés, n'a pas pour avant la vie. Au moins ni asa vantar hein. Mais c'est ce que tu mets ça dans ma caméra. Tu vois? Tant on a mon honorable Serge Kaimbe na PC album. Abina ngale ki na ngona sa na bi TV. Vision nanga nakoki jamais kozala artiste limité na kati ya Congo. Na ndenge na mona kayo na savoir faire na yo oza na capacité ya koteka ngai na mboka musho ya libanda. Na pesi vi album via taler bina ngai leki na ngai nazo ndima te keza yo. Yo mto yimbi boy. Mais naza na besoin vision nanga il faut bête le au moins 4 minutes. Il faut bête aider et le au moko boy, il y a 4 minutes na côte sango trace rapide. La vie fait 4 minutes les sous. Nous avons un concert moi il faut na beta na matadi na bomma je crois. Na keneki bomma toke to beti concert ici na retour na zali bien te. Na zaki na frère na ngata motuka. Na zoya na zaya kolala boye. Na comprendre te lo mo elinga na kati esprit. Na sutuki mbala moko. Oh to de na mwamuka.
Malamu na ebisi muna bana kile pemera bide kangali kambu kangali loko pesona sentele ko munga beta ke fa beta ka pataka to gonda ko kumbaka dondo ko teka teka. Vous comprenez? Nazoni qui n'a pas idée de qui mate. To côté studio 4 minutes au vidéo plan. Na pe si vieux plan. Na ndenga mabeti. Na yebi ke ba question za yo ba réponse za yanga. Na tuni. Est-ce que ce monde est dans la trace? Et ça objectif est atteint. Na tuni kaka. Bon, justement, je peux répondre, il n'y a pas de problème. Ok. Non, non, mon amoté. Ok. Mais tu que vous avez travaillé sur des bases. Ça veut dire que base, ils ont contrat, ils ont protégé, ils ont protégé P. D'abord, na producteur, na maison, il y a production. Ok. Au bas, producteur, il y a album, ok. Normalement. Il y a passe. Auto bandela, on a la passe. Alors, Lelo Oyo. Quand on lobby, on sera à 4 minutes. Maintenant, comprendre moi, Mouké. Les producteurs a pris en charge. Ma frère studio Maramoutou pour la réalisation à 4 minutes ou bien. Oui, producteur avait en charge a fait si bon studio je crois na sina sili saka ngote bon oui a fait si bon studio na koti na beti lo kango esili et toki na réalisation clip et c'est bon toki ndesko na finalisation alors produit ça même ce qui bukati contrat le produit faut continuer pour produit na œuvre et na des choses différentes. Parce que au koki kozwa idée lobi siko lobi flair oyo nazwa nguka na banotekela bato na o raisonner pour flair oyo tambola il faut nazwa ngolo ko moko bona sangisi na sala bona pesa ngo directive za la bonne c'est des choses différentes koloba na ko réaliser comme on balet asengaki na réaliser ça œuvre d'esprit ya chelo moko te. Ce que le banandeng mabete sur mon vieux le loyer mandeng mabete azo bénéficier quand même azo bénéficier azali producteur il y a artiste moko boye brigade animateur ou abete pa ya Kofilo Mide alongo aye pa ya les rois de la forêt a sala 16 ans na carrière na banda boka ka ba cri ata moko te rata ils ont déjà honneur moko ya monene nga na pesi pa na Voluzi le ko la vie na ngai za obligé. Nous sommes sur la réserve de l'île. Tant sur le bachuki, on a encore répondre à un petit. Mais vous pouvez pas photo la vérité. Parce que Serge Kay Madame Moutamaele. Ce que tu as la peine à analyser. Maele Azanango, na kotala na kibumoto ndebo so tozabo bato balobaka kaza plus intelligent que nga. Est-ce que nga na oza la peine mutazo banatala Moutamaele wana ya na loba makambo bona télé pour na yebi lobi ngo kosala ngabebo. Mais total la gaïe, total la sous. Net faut pas qu'on n'a pas tant subaya, pas de brigade quoi. Mais déjà tant qu'on résilier la contentation comme la terre mais na monter quelque part c'est affreux. T'es sûr que on quand même naza entouré na moi bato maele. Naza maele te mais naza entouré na bato maele. Malheureusement naza vraiment maele te. OK. Naza entouré na bato maele. Pour ceux qui n'ont pas que naza maele c'est que bato balbaka ko moni ya kaka azala te. Tika mi kiti ça. Batonam so repesa nga place ba o lelo tam so batama si on est au kati contrat na sec production produit wana osala ngoni pesa on sous producteur na kati sikoyo na promettre yo dans pesa ngai au moins 27 jours on sala par tous les moyens il faut ba clip et bima po on sala par tous les moyens batu ba mona na po to teka album o na matadi na boma to teka ngona kisangani to teka ngona Abidjan. Je suis le seul artiste qui a abîmé ça album banderole et matate na télé et matate il y a que peuple congolais nous sommes tous dans la gata mboka oyo bango tu bandako bango bazana ba poste téléviseur là bandako na bango et par manque de stratégie ya matate ngana za nani ngana za simple musicien ngana za muto bazo kamba na maison mais ouais stratégie bi coaching ne bando sala mais est-ce que ça ka mamba za simple muto ba kamba nga ngana za muto oyo nakosala nyonso nga moti nga bazokambanga nakokambanga les restes ezokuta epa na bango tambona uta poto babisoke nani ya bufo benga staff na ya bona aéroport bosani ki ba stratégie nyonso ezokozala ya ye moko le roi de la forêt mais justement il pose le roi de forêt groupe na yo pas patron groupe na yo pesa naza patron groupe na nga notambola makambo na groupe na nga tazaki dirigé par quelqu'un parce que ton album ezolingo ebima na bina vie kozana eloko oyo kosimba yango te il faut pesa na nonga avo yo simba yango ngai moko il faut na transmettre mama mulili papa permettre na lobelo
Charlie Prince ndenge ozana songolongwa na parler na yo ya awa utala katanzambe te oh bon ya sana nzambe te ka yo ba pesa non yo simba ngoli boso yo za pasteur te ozaka musicien za pam sila nanga ina yi nana ko linga mwana ngai kolekanga ipati mbongo na makata makambo fo linga mbongo nezo mbongo tokute yango na mokili tokotika yango na mokili yo poza ki mabelo ozonga pe mabele c'est ça nazongi pa nani nazongi pa nani des possibilités il y a des cas soit que panzambe soit que système si ko soko bon ça qui là il y a pas de déjà na vie na ngai ba na tanga komba nzambe mingi même ba pasteur bon de toute façon soki zake na ezalaka na kendale pa mutu mona zolo ba ke yo za danger sala ngai na zala boy na ndenge na bimisa edenda na faire rendre ça la succès franchement na otika mutu wana te quelque soit ndenge ni na okanga manaye mais soki zake mutu wana yebisinga bina nga tofuka meleke ko oyo to sala boy ndena osala mutu. Parce que tout ça, tout à l'heure. Alors, les lots, quand même, on va parler des brigades Sarbati. Je ne sais pas comprendre le niveau na yo. Na nyoso o yo sala. Pas bateau. Ezo simba. Si comme na yo moko, le komi yo moko pata. Qu'est-ce qui te manque? Organisation? Ou bien parce que peut-être il y a quelqu'un où y a on a pétrin les lots. Parce que album, en réalité en soi, album elle est belle. C'est un bel album. Mais les lots et yokanité n'engé fallait yokan yango na ngalo basiko boye na peso exemple moko ko comprendre yango te tant na sala ki ba maman ba simba micro tenga mona avec le devant yango mona ki reste so la yo binga pe na lobby so la bon parce que is là qui est bandeli on avant ya wenge maison mère alongwe pota ba nini parquet ba nini olongwe na ko ça les enfants d'abord il y a ba musicien ngai moto bandeli moto ebandeli oui bato ba réclamer na sali affaire ya rando obandi contact na producteur na bandi contact na producteur na kuta na producteur na lobi na été to bimisi edenda réponse na continuer il faut le baper mais faut commencer ça là promotion fait ça nini et ça là na promotion ça là ma edenda ebundi na biteso natika mutaza liboso ngamo fona mise na bimisi la ranga la poche na bandi promotion bon ngala comme le producteur siko au monde ba misia kongo ba randé ni netinga producteur na timbo na ranger et comme siko ki non ba bengi non ndeni la brigade émission moko boza na 14h siko yo tali na 14h wana cop no moko boitan sous na pire petit bon là vraiment Charlie Prince na ngala producteur tenga na producteur ouais producteur na zo ka producteur na voilà ba bengi na komboni siko so comme producteur komboni fona be mono na mito na bon vina nga Serge Kayembe voilà moi siko Serge Kayembe pour nataki mbongo na nganje j'étais fait signer un contrat na Mama Africa na tozalaka biso tout na benga ba Charlie Prince ko bazalaka bango tout bayaka ba joka bana bayaka j'étais fait signer un contrat au signer contrat aux arabes na avocat na yo ce qui veut dire avocat pas mutamaele atanga i contrat wana alors tanga moni ke ba clause o wana mona ke za satisfaire tous les deux parties. Vous avez signé, vous signez image, vous signez un contrat. Papa, on a un producteur. Bon, producteur. Naloba, producteur. Honorable Serge Kayembe, na boy signature na hôtel de signaki. Na moni dam sosoko o panzanga na média to ko sala ngandenge nini. Il faut to signer un contrat, mais na miso ba tout vieux, tout ça qui a besoin. Ndé to solaki na avocat nanga ezaki na ba clause moko ezalaki wana il fallait to bongisa yango to bongisa moi article mo esengaki wana to bongisa et lokwa to bengsaki bato vie to solaki ngana ngo obi nanga te lokwa to so to bengisi bato boy to sala ta moi je moko boy mais ndo bimisa ndema mais sikoyo bato ba okanga pe ba okela penga pe dans le mutumawa le problème sikoyo ezani pour ozaki na avocat je t'ai laissé le temps de lire et avocat na yo approuvé les autres ont accusé honorable on ngalo baboye tant to benda na pembeni to beto sa bato je moko boye to fenta ki bato on va revenir mesdames et messieurs je vous laisse découvrir honorable ça la boye tozong la partie on a pas expliquer bato siko pourquoi ils là on a pu respecter contrat on est dans l'ambiance ensuite on va revenir pour faire plaisir à la parisienne maman tapis rouge Omar vraiment na habité Omar
likambo salinga Omare wenza omoni likambo salinga Ngana zalaki bien okotisinga pansa bolingo Talandeli na goma kudile mande Jokure mbala Siamangani maike Mama e Shake shikia sele manzongi Omare wenza oboina na bolingo Papa Emotingwa Papi matala tala Anazala kibye Chacun chikia Adrien Salé Jérémy Okaye Nakudile nakobaluka malelele Basi ya molingo ekangina motema lele Lady Marco Mikodiame Conseil mangambo pesa conseil Nalelela nani natuna nanye Nabenga nani motema passion mon bébé Na problème bolingo téléphone sonne Natuna shiva lobi tuna buleje Naleke pa meje katoko lobi ozana boate E nakudile nako Nakolela bolingo na mae Mwakisinga bongolo se kolate Maninga kesande ujeno Kololo na mabokwele Rubi anzau nakanisi ndenge yo beta kanga Alex Fumuti nakanisi ndenge yo salakanga Vocal, moi vite fait, hein. Rapide. Chef. Parcours, vite fait kaka asala vocal na yewana. Bayoka bana yolo bayoka edebe. Yoka ka koto hein. Mona yolo propre. Histoire. Annoncé.
Il y a comme on a Mukusamboa. Mukusamboa. Papa les bipiaka, papa les bipiaka, papa les bipiaka. Charlie Prince na kose kakayo tandengese Otaka munoko moni ndengo komie tandengese Ale mama na ba tandengese Ya mosi ko todo préparer ngo et vous la arme mo ko sa ko ya ngala éviter quoi na éviter yo na ba kine za nga luka ba tout le bao ngala lo boy je sais pas. Laissez-moi mesdames et messieurs saluer avec beaucoup d'attention Madame Chouna la Parisienne, Maman à tapis rouge avec Angie Soukari. Barota l'émission Oyo. Chouna la Parisienne, Soko Koyoka Charlie Prince na Mosika, Brigade Hercule, Oba qui n'a Chouna la Parisienne était. Chouna la Parisienne, à Paris. À Paris, ah maman. Angie Soukari. Ah Angie Soukari, na sepeli mingi ndenge pe ida cheval blanc Zolanda biso. Cheval blanc. Ba musicien na yo mois 2-3 wana ngaki botinda yo simbate. Hein? L'incarnation de toutes les femmes, mesdames et messieurs, c'est donc Astrid de Moulenda, la femme qui incarne. Brigade Sarbati, je désiste. Le rôle au contrat, on a peine à bien carrément. La tique de Bornayo. On a bête quand même honorable. On a bien et t'as que mes relations entre petits na vie naïe. Relations entre petits na vie naïe. Relation naïe. Okati contrat naïe. Expliquez nous ce sikoyo. Makambo yoko sala. Album yango wana. Tenena comprendre. Et t'as que vieux na petit naïe honorable Serge Kaimbe. Sans problème. Ah voilà. Sans problème. Obi kinga za mtarakini. Ah vieux la sepeli fort. Ah vieux obi. Yo siko ozu bato ya commande. Mais voilà. Moi ça va mobali. Et sengaka yo kei bien na pena tikala bien. Koto kei sikoyo. Olinga osala nini. Pour l'instant vraiment Charlie Prince objectif à liboso nazana ngo makanisi na ngeza liki il faut nasi ça ba tournage tout ya ba clip et si là il faut to bimisa ba clip nde vraiment et mon visibilité yango ne de savoir que batu bayebana parce que ezana ba émission mususu baza awa ayemba asala makama bien nakata mboko mais batu bayebi ete visibilité ne de sala que et le kozaki ya ko batama pour la muka et naza ko assurer batu tout on a la prometa kayo on a lobaki kanga yango siko tozo banda ndango siko to bandi yango siko parce que ezalaki moi problème avant na simbelo ko moko boye pour na transmettre ngo be énergie za kati nanga esengi nanu mona no sutuka ka mutu mosa simba yango tona yo mona bona lelinga mona binzambe nanga il fallait pas on va se mais ça sera avec Itokia cette fois-ci mais le temps quand même de pouvoir remercier tous ceux-là qui t'ont soutenu pendant tout ce temps, toute cette période. Merci beaucoup. Merci vraiment Nazo remercier ya papi matalata la vie ba musicien no baza bazole la makasi et kolela na bango na rolo bango na telete na pembeni tan na robenda na olinga na benga yo vie sur la tana moko baza na mo ba problème makasi moi 4-5 ans baza na ba problème makasi vela ngo maronze Jobour Mbala Jacques Chikia Deli Mavangu na kobosa na jamais vena ngo Gistin Nzambe retour en force vena yo zero na kini Loïc Tramotina babina nga wadol papula sana parler do landa azo diriger bato ndenga muketi
et chef à communication na biso na ko bosana jamais et Peter Mbemba et René Okadani Azaawa na lingi bino tout maître Alik Yosa Pirvie na ko bosana jamais na lingi bino vraiment ya mingi album na bino ya ngoyo. Et sans oublier Jacques Chiki, bango tour na satanga de Lima Vango Kitoko, Seleman Zombi, Adrien Salé, Ami Sinzaou, akuti andengeni. Merci. On va se parler à travers Jérémy Yoka, bango na Junior Yombo. OK, merci beaucoup. Je les annonce l'émission et puis vous allez nous aider à prendre la dernière ambiance. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer Elvis Maël, Emanda Chouva, Myriam Kisanga, Papi Maïbelanga, Basket prochain et le Angola na grâce ya Paolo Tudi Luna Bouli parce que Paolo Babengsa qui est na Afrique du Sud à Kozwakora ndenga za koya to fixer date na kotinda ba pour mois prochain coûte que coûte orchestre de Angola. Vénus Kinyang la patronne, merci beaucoup de nous avoir suivis. Un grand merci à Michel Ndiama et Papi Lele, sans oublier Arlette Kanga, Diamant Noir. Bon anniversaire à la maman Cathy Tété, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je salue la maman, bon anniversaire. Papa na sengi na nga se bolingo, bébé na sengi na nga se bolingo, nga na yebi ke bolingo baka baka yango te, papa na yebi ke bolingo baka baka yango te, defisanga na kofuta avec intérêt mama, bolingo ya ike l'équation, kolinga na ngambo koboya na nzoka suka ngambo. Papi, matala tala, enfin, souka nango, malinga la kalanyoka, papi. Venez, venez, Chico Luzangu, Hermeline, Naipuku nazo samba na tribunal, banya ueske na kokipe kolonga procès. Vinanga komi lokola ver de terre na kopo mungwa espoir ya vinanga ye noyé. Ya papi, oponi barabas na plaza ya swe, o crisipie yanga motema. Souffrance nanga tiens un pot de fleurs, souffrance à Charlie yango tiens un pot de fleurs, pour décorer nango parcelle de mano. Minyoko nanga yo tianga fime pekola yeye na maboko ambandanga ya wana zemi na yo posa ya komona yo katikati ya butu abeti porte katikati Charlie Prince abeti porte ngana sepeli bango na lala na tolo na yo bolingo lokola nyoka papi. Shuna. Telemago. Oh, ma chérie Kinyen, avolula ya ifoyota la ye bien, basina poto. Avolula ya ifoyota la ye bien, talelongi na ye. Merci ma. Talaye malamwe.